Tolingi te que Batoubaza a raison. Nous savons que Balingi va tricher, mais il ne faut pas tout tirer la banque possibilité de tricher. Parce que ceux qui te tiquent les banques vide, donc ils te facilitent banque. Problème na banque, pour ça na banque zaki et zakaya que tout tikata kotika comme ça va se payer. Yango biso pe mbamba na banque, donc on est na suka. Alors moi je ne peux pas faire ça. S'il y a quelque chose, na zomo na ko ebisa fayulu, na ko kende pas na ye na obenga ye. Président na ko mona yo na ye na ebisi na ko ya na télévision na ye ko sani. Dis-moi ceux qui peut-être aux an accepté à pas moutou. Là, on peut encore comprendre. Ce n'est pas aux an accepté pas moutou. Au légui na télévision bandi ko finga moutou zo fingeleni. Et c'est je pense que c'est ça. Je ne peux pas prendre une position parce que yo olingina sepelisa yo na legi wana na bandi ko finga fayulu na legi wana na bandi ko finga Félix. Mais attendez, lobi so ki bayokani. Tokotala na pesa ka bango exemple moko. Na Lubumbashi Muyambo na Moïse Katumbi baswanaka. Awa batu bazwa ba avion bakenda ko kota ba conflit wana. Pona ko banda ko finga ngana. Lelo tangu Muyambo na Katumbi bazongani. Est-ce que batala na kalisusu? Congo France boy madame nakati ya tranche mito solaka masolo etali politique ya mboka Congo bosenga kinga mingi bobaki margo lukela biso nanu 207 na 207 ya motoka te kwa 207 nde candidat azocha lukunga mal à l'aise ndeko mwana mboka ndeko eleza Gisèle Tati mère double obaki lukela ngana nanu ndeko eleza po mikolo nazomona eta zoloba te na éviter pour na propagande yango lelo to ekozwa vraiment ndeko eleza azaki en pleine émission mais andini loko alingaka bino ba ndeko na ya diaspora pour a informer bino yango to ekosola nae mbote mwana mboka mbote 207 lukungo banga te to balobi kuna bozana ba gros poisson petit poisson azate okotangela nga moko yo yebi na kisasa ki aza gros poisson. Poisson atanga tamoko le roi mwana mboka mova te. Na lobaki na bango basanga nebele comme ça ba komata mwa makasi. Na lukunga ba candidat bazate. Ba candidat bazate donc nazo kende ko sala entraînement. Bazate. Yango moni bazo bimisa ka ba mbongo bazo luka ko somba ba conscience alors que na kin mbongo répondra te. C'est ça. Nazo belle ma pona meza les 30 est-ce que moi mboka ndeko les au préparer déjà ba témoin na yo au ba rozala na ba bureau de vote. Lobby ezaki deuxième jour ya formation ba témoin nanga. Tozo bongama parce que tolingi te que Batoubaza a raison. Nous savons que balingi ba tricher mais il ne faut pas tout tirer la banque possibilité de tricher. Parce que ceux qui te tirer les banques vide donc il te faciliter banque. Problème na bango pour ça na bango zaki ezakaya que tout tikata kotika comme ça ba sepe. Yango biso pe mbamba na bango to kende tina suka. Yumbi voté te benye voté te butombe e voté tout le monde que peuple congolais tozo qui est déjà na balkanisation ça déjà na nzela mwana mboka. Oui, yango ko senga na presse même ne to la moki na kisasa. Et senga ki tozala en signe de solidarité. Na bande ko na biso bazakuna ero bazo marcher bazo manifester biso to vandia. Il fallait que kuna bazo marcher biso to zo marcher c'est reconnu par la constitution ba marche. Constitution reconnaître ba manifestation. Marche et protestation et décision parce que ndenge to sala pas d'élection sans les Kasaï. Il fallait que to sala pas d'élection sans Ben, pas d'élection sans Butembo, pas d'élection sans Yumbi. Parce que ba raison bazo pe ses affondés. Donc il y a accord tomoni oyambi ndenge nini ndenge gouvernement congolais babengani représentant ya Union européenne na mboka na biso. Te bazo mekanzoto. Bazo mekanzoto. Babi que bakoti côté les la communauté internationale te l'Union européenne te. Mais ba vanda wat. Parce que l'Union européenne bazo lobela makamba sanction. Sanction Union européenne a lobika ka boyi. Parce que des fois bato bazo ba sanction bazo comprendre te. Ba éviter lokola yo tomoni yo ozana bisala sala. Vanda na bisala sala na mboka na yo. Mbongo na biso ko simba te. Et pas na biso ko yate. Nde loko balobi kende ba peso ba fonction yo so ba kolinga ko pesa parce que na mboka na bino ba mona ke loko amabete. Ba pesa yo. Mais pas na biso ko yate parce que ko ya ko pakola biso bosoto. C'est juste ça.
Même makambo Union européenne ça passe mingi komona bande kona biso ya ba konza biso ya mboka bo telemela Union européenne pour tandis que bango baza ba preuve tangible ce que bino boza ba preuve bon quel karaté au lieu que zalake comme lelo information so bien information c'est ça la peut participer pour la bande kona biso o ba koma kosomba bango na kanyaka tout le temps ba ko informer ba ndenga mabe ko tia ba tout passe na ba réseaux sociaux et donc ça là vraiment bien té la muka lelo ba lobby ville morte. Et ça, la test, sali peuple congolais, tout le monde ville morte, mais il y a les gens aussi, Bimi, Tokyo, le Bandé, il y a une ville morte, on les a Rakuna, province, Yambi en côté. Les lots aux vendredi. Est-ce que circulation n'est au monde Kango chaque jour? Et ça était donc, il y a les gens, il y a les Congolais qui croient en la Mouka, qui ont respecté. Batunion so bakoti ko respecter peut-être mais na banzala o ezana Congo d'accord mais bamsou ba respecter pour preuve na longwe limité je crois à 7 minutes de l'émission na commis à temps donc c'est pour vous dire que les mots d'ordre il y a la muka et ça quand même suivi na ba kwa mususu bande ko mususu ba respecter yango. Quand la paix Senko na SCC Sengi Seni a publié que ba résultat ici à comptage manuel. Est-ce que makambone aussi tandis que bazolo ba que machine eza na puce, machine des années connectée na est-ce que makambone so aussi maman mboka ndeko? Oui, et Kosimba parce que on n'organise pas les élections pour soi-même. On organise les élections pour les participants à ces élections là. Alors, ba participants balobi nini? Balobi to ko compter bulletin. Yango balobi bazana bulletin. Bango baloba ki na biso ke za imprimante. Allez, baso va compter manuellement. Yangonde PV nombre oyo kobimana comptage manuel. Yangonde to prendre en compte un nombre susuana. Quand la paix mon lambo quand tozo kende na ba élection maponami entre bino tambolaki tant que journaliste d'investigation au Kenya qui na mona mboka Félix Tshisekedi au la ndi ba image à la muka est-ce que ça bondimi pensa que des marches au Senko oyo 16 ba nganga pe bazo sala entre mon mboka Martin Fayulu na Félix Tshisekedi ko simba vraiment bangomi balé bazaba na nzambe bangomi balé basambelaka bangomi balé bazaka na église moko bangomi balé batosaka église catholique bangomi balé batosaka basango et puis bangomi balé ndenge bazawana soki ozoyoka soki likambo yeli Fayulu Félix a dénoncé soki likambo yeli Félix Fayulu a dénoncé donc il faut comprendre quelque part que bazana convergence parallèle un jour ou l'autre bakokutan c'est possible parce que les lots même tozaki kondimate ke bakoyokan les lots bayokani donc bongo Fayulu na Félix yokani si ba otika la libela na libela yango na zolo bana batu bakota na ba conflit mais jo bakoyoka soni to moni pe bande wala bisa IDPS ba coincé Kabili na vis-à-vis à ba élection mais bazo sala ka kinda tantsango bango ba bile 30 ou pas to kende ka mapona nikaka. Oui mais si ba s'engager quand vous levez l'option ya ko sala loko il faut kende nango jusqu'au bout sinon ekobima soki neni awa tosi to sali ba campagne c'est salemi to komi à quelques jours yoko boya mponani il faut qu'on kende jusqu'au bout c'est comme ça que lui dépêche le col à loba que avec sa machine à voter à Okende azana logique wana Okende même Martin Fayulu to yoki muto aboite même temps où balobi makambo beni to yoki te que la muka baboy ke to okema ponomité bazo dénoncer mais entre temps bazali ko maintenir position à Okende na mapono. Est-ce que mon la muka peut d'autre part peut induire bande qu'on a biso ya Beni Butembo en erreur il fallait pas le baquer le ville morte il fallait d'autres bisonyo sur pression bango pe lokwa la muka ba tia pression que les 30 au maponami ba tia nanga ba coincé que les 30 au tinda machine to les 30 faut ba Beni Butembo ba pression anande bazali ko sala soki ba se ngaki ville morte ezana cadre ya pression mais en dehors ya ville morte wana yo yebi makambo ba Pierre Lumbi wana bazo sala te yo yebi makambo ba Martin Fayulu bazo salate yo yebi makambu ba msusu te bazo sala pona ko faire pression par rapport sur les gens par rapport à la situation ana ce n'est pas que ba vandi boye ba lobby bazo sala le côté il y a les choses qui se font moi mboka de les ça ronde nyomo na bande ko na ba biete et les a comme parti pris azara sous journaliste ya moto yo sota comme journaliste à IDPS ya comme rara robundela moi mboka Félix Tshisekedi menga na okamo lelo zolo côté zolo bela la muko zo na epte poto tikana des jours ma pona mioto parce que bato balinga ko s'identifier dans les individus ngai tambwe c'est la patrie ngana za mutu ya ko kende ko s'identifier et pas individualité lelo ba fasciste bazali ba fayuliste bazali ba sokinini bazali
mais ngai tambo je suis dans la patrie omoni débat moko euti ko salema omoni moi mobali wana toza ko sala na ye débat ba ya ka ko s'accrocher pa na biso nzoka ndeba lelo ye wana za akomi mutu achibala soki ndeni vous voyez ça batu mutu akope kisanga tengana lobaka na bango balinga kinde na kota na conflit wana bayoka na zo finga Félix na kotikalaka ko finga Félix était. Si j'ai des choses à le reprocher, je vais le suivre. J'ai dit mon frère, ça c'est quoi, ça c'est quoi? Il va me répondre. Quand les gars la télévision, quand le baloba, ils ont tu vis, batu bazolu kana nous succès, ne batu basala kabilo gwan. Ngana zolu ka succès ta. Bao bazolu ka succès, comment on a mutu akobela liboma na micro. Alors, moi je ne peux pas faire ça. S'il y a quelque chose, nazo mona na ko ebisa fayulu, na ko kende pa na ye na obenga ye. Président na ko mona yo na ye na ebisi na ko ya na télévision na ye ko sani. Dis-moi ce qui peut-être aux accepté à Epamoutou. Là, on peut encore comprendre. Ce n'est pas aux accepté à Epamoutou. Au légui na télévision, baniko finga moutou, zo finga leni. Et c'est ça la politique, c'est ça les changements. Bino bokani si que changement, il faut que finga moutou, c'est ça les Congos que nous espérons. Tangu mosengo alobaka que les médiocres dégagent, y compris bato ya kofinga bato éducation ratée. Ozo comprendre. Parce que soki moutou munoko na yeka kofinga, et ça éducation ratée. Je pense que c'est ça. Je ne peux pas prendre une position parce que yo olingina sepelisa yo na leki wana na bandiko finga Fayulu na leki wana na bandiko finga Félix mais attendez lobi soki bayokani tokotala na pesa ka bango exemple moko na Lubumbashi Muyambo na Moïse Katumbi baswanaka awa batu bazwa ba avion bakenda kokota ba conflit wana pona ko banda ko finga ngana lelo tangu Muyambo na Katumbi bazongani est-ce que batala na kalisusu? Je vais donner un autre exemple. Lelo Katumbi azana Fayulu. Est-ce que Katumbi Fayulu azaki kondima Katumbi? Azaki kondima yete. Lelo Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi azana Kamere. Est-ce que UDPS bazaki kolinga Kamere? Ezate ba politiciens baza bizarre. Yo kende kokota kana conflit moko boye. Lobi ba yokani yo koyoka soniti. Je pense que c'est logique et puis ce n'est pas moi tambwela. Donc obenga ngana bana koyembela mutu jalelo na yemba ka jalelo te. Vraiment, merci beaucoup, moi, Lambo Kandé Lézer, dans Ozoto Mingité, les 30 Oyo. Les 30 autres qui sont dans ma ponami. Est-ce que, dans l'année qui est dans l'outil de l'olien, tu as qui point de presse, où il y a un candidat, il y a un programme, mais il y a un Lukunga, moi, Lambo Karimova, il y a un programme. Asali yango be wapi na Kin Plaza alobi ete ye Chadera leka te déjà bimi déjà député ata député akosala kaka alobi ete Lukunga wana eza ya ye. En plus moi mboka ndeko Lézer comment on appelle Lukunga ba muso bazoloba kaka boyeka Lukunga azotala Gombe Kitambo ni mais ba éviter que Lukunga peut faire photo za poto monyango yo la kisi na bilili na campagne na yo. Mais na lobi boy ngai na koya ko répondre te na makambu un autre candidat. Il a dit qu'il faut donner le peuple wana. Quel est le programme d'un député? Député a un programme. Les gens ont habité ceux qui battent. Député a un programme parce que député a deux missions. Qu'on légiférer et ça qu'on voter la loi. La loi wana ba voter ka boyete. La loi on étudie la société place yozali. Aujourd'hui ba besoin ya population wana au gumbiango au commissiongo loi. Ok, qu'on propose dans le Parlement. Bo débattre yango défendre yango parce que ça est loko yebi. Nde komi mobeko. Nde bisika babimisaka mobeko. Mobeko ebi makaka boete ali. Hôtel misika bila telema. O mesireye ko contrôler gouvernement. Tangu bayaka na budget. Budget wana balobaka mbongo yeko kende boy mbongo ko banda ko contrôler est-ce que mbongo wana bazo salela ngoto bazo salela ngote. Biloko nyonso balaka ba kino, balaka ba congolais basala ngote. C'est ça les deux missions. Yoko kendege. Bon, ngai député, ngai programme nanga yango. Mais attendez. Il y a autant de besoins. Quel est ce programme-là que vous allez faire pendant 5 ans? Ce sont les lois que vous allez faire passer, vous allez révéler pas bateau. Merci beaucoup à moi Mboka Ndeko Lézer le banyo ko tinda bandeko no ngele bandeko no diaspora ta babenga ko collabo très Lézer muta aner Lézer avoir alira na mamoli valir il faut royer ba rôle à journaliste ça indépendant ça na position té mais bien on soit diaspora beaucoup mis ça na ba position et comment que muta aner atambora na mituka cher boy na boy te vient moi mobali ba lukara ndebe bino bo lukara kuna na diaspora ngana répondre ka bato ndengo wana te. Au moni ba tout bazaka ko sala ba vidéo basala ka lisute ba kufa parce que lokuta ennemi a lokuté za mikolo ba kufa ba bima basala ba vidéo lisusu
naloba na bango bokuta biso na combat bokotika biso na combat ezala bao bazana kin ezala bao bazana diaspora bao bakuta biso na combat bao bazana objectif. Alors bato ba vidéo yango moni e kauka déjà ti o mona ga basalaka li soutien parce que ce sont des menteurs et loko ya lokuta et sukaka et loko na kolo bana bande konanga diaspora. Merci beaucoup naba o ba finga kabiso courage nazo sambela ke un jour beaucoup de trophée dans domaine na bino wana parce que il faut que ça la musala quand même un trophée bande konanga na bande ko yanga. Merci beaucoup de votre soutien. Nous sommes là Congo Kopela to compatir na bande ko ya Beni to ça la paix d'action lokola bango pour être avec eux. Bande ko ya Yumbi, nous devons être solidaires. C'est maintenant qu'on doit sentir que le Congo est uni. Oyo bande ko ya Beni, bande ko ya Butembo, ba sentir que Zubiso. Et bande ko ya Kasai, et bande ko ya Katanga, et bande ko ya Équateur, et bande ko ya Kisangani, et batu nyonso. Nous avons besoin de sentir ça. Merci. Merci beaucoup à la Congo France. On a fait merci à mon patron Didi Pumba. Merci beaucoup à Newman Nassima Caméra. Christian Touré Kenzo Bambo Tenayo. Merci à Puget, à Tim Prince, ma Prince Jiclo Winner à Londres. Merci à Mambi Bishnoka, Michonoka, Pichuzo Zola de Lausanne et à Coco Zola. Papi Maïbelanga Bambo Tenao. Ngana Binotokuta Nimbalasima. Congo France Congo.